bolandaka Lingala News Magazine ou epesaka information à solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Babina sali tango ifwenye tala nzambe ya ba honorable ezakaka Florent Lebe Mupia ene motema malamu. Vraiment ba jeune nyonso ya quartier Yolo Nord 1 basanganaki pona kolakisa esengo na bango ya komona honorable Lebe Mupia Florent. Pe ba parents ya école Saint-Gabriel na commune ya Kalamu ya quartier Yolo Nord 1 baleli liboso ya honorable Florent Lebe Mupia pona asunga bango. Pe lokola motema malamu elalaka epai ya honorable Florent Lebe Mupia atali bana ya ye ya district Funa. Pe na maloba oyo ya kitoko bayebisaki ye pona bana na bango oyo ya lobi. Pe honorable atali 3 salles oyo toiture ezalaka kutu te, ba porte evuangana, mire etoboka. Na kotala ya papa atali sima pe ngambu mususu ya école privée yoki mawa. École privée oyo bazwa 5 salles. Oyo bazwa 5 salles ya école kaka boye. Nde honorable Lebe Mupia Florent asalaki démarche na ministère ya EPSP pe alembaki te lisusu na parquet général ya Kalamu na kosauve école oyo balrecteur na ye bazali pe kolagisa motema mabe ya ba école privée bazwa kaka boye 5 salles ya bana vraiment na kati ya Onel na kati ya école convention ya catholique. Pasi tala ndeko na motema malamu ya honorable Lebe Mupia Florent enge atikaka bana ya district na ye te. Isaki motema malamu na ye oyo azalaka nango na district ya Funa. Abongisaki 3 salles de classe oyo ba élève batangaka vraiment alakisi ndenge papa azalaka. Po oyo mususu baba wana eniefuka nango bana kutu babandeki kofanda tina se, mais honorable alakisi ndenge papa azalaka pe atali toiture oyo ebeba kala abongisi toiture azongisi yango ya sika vraiment pe ba place oyo bamba pavement ezalaka susu bien te. Honorable Lebe azongisi pavement wana ekomi ya sika pe lisusu atie ba porte ya sika pona bana vraiment bazala na sécurité, ba fenêtre ya sika vraiment. Saint-Gabriel oyo toyebaka vraiment Saint-Gabriel ezongi ya sika vraiment ezui penza elamba ya bopeto. Tala ndeko komona kaka ba parents bamonaki école na bango échanger elati elamba ya sika basepeli pe bapesi merci mingi. Pe bapesi merci mingi nzambe sunga papa honorable Lebe Mupia Florent akene liboso azanga eloko te pe na esengo wana bato ya quartier Yolo Nord 1 bazanga kima balobi 2023 oyo tozali sima na yo. Vraiment école Saint-Gabriel EP5 EP6 ezongi bopeto nango vraiment koleka kutu ndenge ezalaka liboso. Na esengo wana directeur ya Saint-Gabriel EP5 EP6 azangaki maloba te, asepelaki mingi ndenge honorable Lebe Mupia Florent abongiseli bango école alobi boye na micro ya Lingala News. La journée du
mardi 1er février 2002 revêt un caractère spécial et mémorable pour notre complexe. Spécial parce que nous recevons des hommes de marque, des hommes d'État dans notre complexe. Mémorable car il restera gravé dans notre mémoire durant notre vie. Messieurs les représentants du ministre, Messieurs le directeur général des fonds de promotion de l'éducation nationale, honorables députés, distingués invités. Les complexes scolaires Saint-Gabriel et P5 et 6 Yolo Nord vous saluent. Votre présence en son sein et vous en remercie. Excellence, le cadre qui vous reçoit aujourd'hui n'était pas comme vous le voyez maintenant. Une école fondée vers les années 1950 avec 37 de classes autorisées organise aujourd'hui que 6. Comprenez cette situation. Cette situation est due à la spoliation de certains de ces bâtiments par une école privée de la place et au délabrement les plus avancés de certains des bâtiments qui sont restés. Depuis la création de cette école jusqu'à maintenant, les complexes n'avaient jamais connu une retouche en termes de réhabilitation. Il était abandonné à son triste sort. Notre souhait est que le bâtiment spolié nous revienne et que nos directions soient modernisées. Nous profitons de cette occasion pour remercier le directeur général du Fonds de promotion de l'éducation nationale pour avoir matérialisé la vision de son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, par son programme « Pas une école sans banc », programme qui vise l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans le système de la gratuité. Merci à son Excellence Tony Mwaba Kazadi, l'homme de la gratuité, pour la fourniture de bancs pupitres dans notre complexe. Merci à l'honorable Florent Lébé, Bibi Play, député national de la FUNA, pour sa plaidoirie auprès des instances supérieures et la réhabilitation de ces complexes. Bientôt, Saint-Gabriel et P5 et 6 Yolo Nord va porter sa plus belle robe. À vous, chers parents du quartier, à vous, chers parents de cette école, nous vous demandons que l'année prochaine, l'école soit inondée. Cela va pousser les partenaires à faire plus que ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Excellences, Messieurs les ministres, ici représentés, honorables députés, notre merci va tout droit à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître des temps des circonstances, lui qui a permis le déroulement de cette cérémonie. Que vive les ministères de l'EPST, que vivent les fonds de promotion de l'éducation nationale, que vivent les œuvres du député national honorable Lébé Bibi Play, que vive la coordination diocésaine et urbaine des écoles conventionnelles catholiques de Kinshasa, que vivent les complexes scolaires Saint-Gabriel et P5 et 6 Yolo Nord. Merci. Nani azanga alobate azwa zero. Représentant ya ministère ya EPSP Yves Osakanu a félicitaki ba innovation ya boye nanu amona te pe azangaki maloba te na micro ya Lingala News nde ezalaka boye. Nous voulons changer les choses et lorsque vous allez encore nous saisir en ce qui concerne la spoliation de cette école, c'est ça qui m'a touché. On ne peut pas vendre les biens qui donnent l'espoir dans un État. Une école, allez-y comprendre, une école, une église, mais ce sont des biens qu'on interdit, sacrés. Le français et le petit français que je suis en train de parler devant vous, c'est parce que donc les ABC ont commencé ailleurs, sur le banc de l'école. Allez-y comprendre, lorsque quelqu'un spolie une école, donc il est plus que Satan. Je vous rassure que déjà, son Excellence en arrivant, avait mis une commission pour, n'est-ce pas, donc, répertorier les écoles qui ont été spoliées et je crois que la justice
va faire son travail là-dessus. Et nous allons être derrière ça pour pousser très loin. Motema malamu oyo papa honorable Lebe Mopia Florent azalaka nango alakisi bana ya quartier Yolo Nord Saint-Gabriel ezali moko ya ba école conventionnelle catholique aka na kati ya motema na ye maloba oyo alobi motivation ezalaki grand pour l'encadrement ya bana. Notre avenir appartient à ces enfants. J'ai senti que les enfants beaucoup restaient à la maison. Pourquoi? Parce que les parents n'avaient pas de moyens de faire face pour bana mi batikala bandako pa te baboti ba koite ko futa nerva na école privée ya ko bota la place oyo. Alors il fallait que ça la tout ba bloquer ba bâtiment monsieur Tekamate pour l'école privée conventionnelle catholique to protestant et bon na bongo et quoi ko tangisa bana na biso parce que ba parents mi ba moyens alita au école privée. Alors premier élément yango wana, deuxième élément à venir à mboko ezana bana. Alors c'est to tangisi bana na biso te et vous allez ndengini pour batanga malamu il faut azala bandako malamu bien couvert en cas de mboula en cas de moi bon na bongo. Il faut que les parents bazala mutema kimia ke mwana na tini na classe kuna azali malamu po azotanga na esika mwa malamu ezali sécurisé. Et ben enseignant pe ndenge moko bazala ki sécuriser te, il fallait que sécuriser ba nyonso. Motivation ezali contribution na ngai na ndenge mokonzi mbuka lobi gratuité de l'enseignement, mais il fallait pas ba infrastructure ezala. Contribution na ngai ezali infrastructure. Ndenge mokonzi mbuka sengi ya tse gratuité, mais il fallait pas infrastructure ezala malamu. Yango na sala makasi na ndenge na ngai na bongisi bandako yo mais silité. Vous allez continuer peinture makamebele na site oke na muke moke. Ndena kana beta porte pas ministre pour makamo ya ban na politique yé mo galobaki pas d'école sans banc. Donc na joaki maloba wana na ke okutana ye ministre peu félicitations. Vous allez une école dans kati ya parole ya enceinte ya école primaire catholique Saint-Gabriel. Yolo Nord donc EP5 EP6 bana batanga école primaire. Situation to comme nango lelo ezali livraison baba on a senga qui est pas ministre son excellence Tony Mwaba. Mais en attendant avant ça bitomone nezalaki awa ezali histoire ba bâtiment yo et ceux qui nazalaka vigilante veillete mais les ba juango na ba école privée le monde école privée monsieur zali émergence tout ça ba suma aux bâtiments sont habite na ndenge nini na stopaki à lirwana ya rozwa ba bâtiment sur école primaire yawa ko privatiser yango alors que là-bas Minerva ils ont $300-500 par rapport il y a train de vie il y a population il y a Yolo Nord 1 yango na sala ki tout que 3 bâtiments tikala pour na to réhabiliter école primaire ils allaient qui vraiment abandonné bien qu'ils allaient école na kati ya paroisse Saint-Gabriel ils allaient vraiment abandonné baba ils allaient conditions sur musala ils allaient nango passe pour na enseignant. Il faut féliciter d'abord l'enseignant, le directeur, il y a EP5, il y a EP6, et puis nos parents, il y a quartier Yolo Nord 1. Malgré l'état défectueux, il y a un bâtiment, toiture, bateau, les alaités, tout ça, mais ils ont tenu quand même ban batanga. Namawawana, j'avais promis que, à part que défendre juridiquement les 3 bâtiments, sur les 8, ceux qui sur les combien, et je vais réhabiliter ça. Dans cette démarche, il y a le ministre de l'EPSP Maker Mwango, suite à Zalagite, on a décidé de réhabiliter le bâtiment. Donc, Moni, on a refait la toiture, et puis, on a celle qui a crépé sa mire, et tu as ce que tu as la porte pour sécuriser le et puis tu as couleur. Après viendra le tour, il y a la clôture. Alors, le Zalinga, il y a livraison, on a CPL, merci mingi na excellence ministre PSP Tony Mwaba Kazadi, où il y a Yura Kimbele na ngai, na kutane na ye, na bise ba parents ba charger ngai, na kutana na yo lobi que pas d'école sans banc, mais école il y a Yolo Nord 1, Saint-Gabriel, EP5, EP6, baba inzalité. Na même là qui est ba photo, na cette Ayamanga très bien, et il a promis qu'elle en peut sur 180 bancs. Donc, on a besoin de 180 bancs. C'était prévu au plus tard, lobby jeudi, Ayako, ça la livraison, remise officielle à Babanwana. Donc, dans un premier temps, il y a 150 bancs, il y a la 30. Merci, en commençant par le chef de l'État, Moutatsaki, na poste wana, Ayeba qui pourquoi Tsaki,
Lungonia na chef de l'État, merci na ministre, merci pe na ba personnel ya EPST, on va se donner tout prix accord pour ba ba comment. Donc voilà, et c'est on a dit que banoyo ba on va rester mambelete, ba parents ba aussi na inquiétude ceux qui mboule les obeta, bana ba on va zo tanga na condition nini, ba enseignant ba se sentir peu sécurisé et considéré et respecté, y compris ba directeur na bango. Donc na ko senga ya solo na paroisse Saint-Gabriel a la responsabilité na ye na osenga na direction ya école conventionnelle catholique ba abandonner sur Saint-Gabriel ba abandonner sur école qui toko boité ba la responsabilité na bango na sali oyo koki en tant que député national élu du peuple élu ya Kalamu élu ya Funa contribution na ngai modeste yango wana voilà donc dans sengi na ba parents pe bo zala de tout le temps en réunion pour accompagner la direction et la gestion de l'école. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci à l'EPSP, merci aux enseignants et aux directeurs, et merci aux parents qui m'ont fait confiance jusque-là. Et félicitations à nos enfants qui vont désormais étudier dans de très bonnes conditions. Et là, je suis content, je suis fier de vous et merci au chef de l'État. C'est ce que dit Ndenge alobaki, yango honorable alobi ten. Nakosala ndenge kaka mokonzi na ngai alobi nakosala ndenge kaka mokonzi na ngai alobi pe ndenge alekaki na ministère ya EPSP epai ya ministre Tony Mwamba pona kopesa ba message oyo ndenge akutelaki école oyo pe ndenge alekaki lisusu na parquet général pona ko déposer ndenge école ya bana ezali kobeba voilà mais ekesuka wate à suivre. Saint-Gabriel ezali moko ya ba école conventionnelle catholique. Esengo wana bato ya quartier Yolo Nord 1 bazangaki maloba te pona kokumisa honorable Lebe Mompia Bolanda. Na journée lelo nazoyeba te nakomata likolo bien na okende wapi po en tout cas école oyo ezali école moko na kati ya ville na centre ville ya Kinshasa mais ezali école moko ba abandona yango l'air biso tokota ki awa tokuta vraiment ezalaki pasi na soni pona koloba ke nazali directrice na école oyo na soni ti lelo ba camarade na mingi bayebaka te boye ba yebi yango nde bazalaki oféliciter nga balobi ba encourager nga kangaka motema tozalaki na papa Tamundele ye akima akenda kuna me azali awa tozo sala to remercier nanu Nzambe oyo atindeli biso honorable Lebe Florent mwana mboka moto ya peuple aponaka ye école te ye wana nde aye atamboli banda kala azaki kolinga oya soki ba handicap ezalaki ndenge nini mena mbalo oyo Nzambe alamusi ye yango tozo benga ye Moïse na biso Josué na biso po akomema biso na terre promise vraiment tozana esengo makasi na bana bazana esengo makasi ne batangi awa batpani na mabele ti lelo bakomi na babandi oyo baye na nsima na bakoko Nzambe azwa apesi merci makasi na honorable tobandaki lutte oyo na maman Geneviève kokende esika papa honorable il restera honorable donc tokutani na ye tosengi atala biso école na biso de la Bré baza kobenga école de la Bré alors je peux dire que c'est une semence toke poser badoléance tala lelo tosepeli honorable a réalisé doléance na biso tosepeli makasi topesi merci makasi atikala Nzambe abatela ye aza mpona jeunesse ya bana tosepeli makasi mpo ndenge azoko kolanda jeunesse oyo ya bana apesi biso baba nasepeli makasi Nzambe abatela ye akontinue mosala ne mpe na ndenge ya bien babina sali mpo molingani tanga masolo boucle